Toki concert moi bétamine à Londres. 3 chansons à Pamba. On est les 13 chansons. Et puis dans la salle de fête. Fali Lelo, Lobby, Libella na Libella, a retiré dans la salle de fête. Comment on a mis congolais, ce sont des ingrats. Bah ça là t'as 1 minute de silence. Pendant Lumumba et musique. Lumumba musique c'est Fali Poupa. Chaque musicien a dans porte face à la 1 minute de silence. Il a fallu dans pour Lumumba, mais il y a est. On a vérifier bien. Dans ma musicien sur Afrique. Peut-être dans un monde. Musicien qui a 47 ans, ils ont maintenir succès na yekaka. Amona c'est comme si on les a fallu. On peut interviewer pour na boité. Babi ne yoza le premier en Afrique habité Fali de 2006 à 2025. Bienvenue à tous les abonnés de Nana Bodouga Télévision. Merci pour la confiance et fidélité. N'ayez vraiment vos alawana belé partout à Kolanda émission na bino. Top rubrique na bino ba waria ba lobinini. Merci à tout bolinganga Nana Bola la petite Nana moi la mananga pour na lingabno vraiment ya trop. Bon s'abonner massivement sur votre chaîne, liker, commenter, partager et ça la biso bien. Par rapport toujours à l'actualité n'engeza ko kendele, nous sommes obligés à koloba. Tous en plan ko ça de information au nyon ça ko circuler na internet. Voilà, na fait invité nanga o boyebi net ko me café ko partager vraiment ma belé sur internet o za ko circuler. Tobito vendre kimete. Si s'agit à koloba tout ça là on pour la koloba. Voilà, Jerry Kobertok, c'est les invités dans la Lelo. Alors ça déjà entré naé, oui que sous aux anaé c'est que quand on c'est vraiment ya ko beba. Net ko me capé ko développer quand ça là toujours. Alors ça déjà entré naé ko ka ba warrior Jerry. Jerry Kobertok, ça micro na ya ngoyo. Bonne santé papa. La santé ça va bien na ça va bien chaque fois. Fali pour passer à salle à moi malaise, nga coma. Fali pour passer la fièvre, nga na morgue. Okay. Donc fallait tant que fallait pour pas aller en tout cas fallait attendre ninga ko moi fièvre ne ba to ba ko sele malade wa zobela o bona boy neni ni yazobela ngana ko mati donc c'est que tu fais des films si mami na fali parce que fali ezaka ngai moko te ba ministère so Congo lelo pour ba vivre faut fallait pour pas aller ezane bona biso ba fani na ye donc ba mbote belela ba tout boso landa biso a commencer na ko banana pa papu na biso moko aigle o ya za en route Azo qui est déjà Cameroun et puis notre directeur Edi Badia Takulu Media. Mon thème ya ser na biso semeki national Nana Bodouga catalogue please. Talaka tozali banda nango. Bambote belé na Cyprien Njolo fiston coloqué. Donc bambote belé na oncle Blaise Selema. Ser nanga Chantal Bomolo Mokila Lokondo donc Nana Bola ngana zana nga ba question za yobi ya nza nga l'air est grave il faut te protéger Kolo on est république des warriors ceux qui ba sont respectés en côté faut te protéger Kolo donc on a là ici na rouge ça si na makile tangate mais sini ke to bundele Kolo donc c'est ça voilà tola luto la muki ko Jerry Kobertok so ba warrior ndenge makamu so ke na internet vraiment ça beauté bano ba ya lobby le ba ko mo makamu so tsika ça ko makamu ya propriété on a fait porte parole ya woni musika maison mère ndenge na kete ko tenga mamu ke ko ta fali papa même des analystes no ko sala pona en tout cas Nana Bola ngai omoni fali pour pas ramener na problème na mututé fali azali il est le seul artiste musicien oya longwa orchestre na ye a éduqué na bana ba voisin bo finga ba place bo utité fali pour ba na problème à respecter ka bana miki ka ba yaya te na ba leki na ba jeune frère na ye na ba kulutu à respecter ka bango mais pourquoi respect est réciproque et ça quoi mathématique flèche à l'aine à retour comment fallait respecter ka batu mais batu ba linga respecter fali te c'est Rwanda porte-parole il y a orchestre na biso maison mère ba pekisa ye parce que nenga zoyela fali a un problème na vie na yete fallait respecter la vie na makasi tout le monde na makambo belé preuve ne fallait assister ka vie na biso na matanga na ba loko boy mais ceux qui bazoya na ndenge nango ba pekisa mwana mwasi wana te non azo sala musala te musala ezali oyo ya komi ko sala wana koya koloba ke fallait za na crise musicale
fala azobela nani ayebisi bino ke fala obela donc fala aza na crise te nana bola tozonga mwa moke parce que yebika bato baotolia toza che nga mpe na osilisa nake dameti tala kaka tolia tala kaka espace mo taka baklia baya kolia bazongi na bango sikoyo pose koleka kutu na ndako donc nangi naloba boye ntango ndeko na biso wana pour soi-disant porte-parole la maison mère azoya ava na kiti mpo acrache baboba mpo ahumilie fali alors biso bawario fali aza na bawario tokolinga ngo te alobela bato oyo bakendaki koloba makambo na bango wario moko te atikali kolobela concert avie na biso wera bato bazolobela makambo wana ce sont pas des warriors preuve ane bakritika biro na plateau na bango bakritika biro na biso bato bakritika biro na biso sikoyo bino bozobenga bango bacommunicateur afali na ndenge nini bongo likama kopesa bavisa afali ye moko ane mutu apesa visa porte parole ya maison mère anaki na visa nini na visa mafinga te ye bakende na visa mafinga ye pafinga afali makasi depuis Kinshasa donc bolobela bato oyo bomemisa fali ngambu fali apesa bango bavisa bafingaka bolobela bango baa bawarrior te bawarrior ezali boyebi bawarrior odile manzaka natangi siko kombo na yo odile manzaka lobela bato oyo baolobela makambo na bino tika kolobela makambo ya fali tika kolobela fali fali aza moninga na yo te fali aza artiste ndenge ve na biso aza artiste oyo ozokumisa nde mpe fali aza poso tolobi tokende piken to compare sikoyo omona ke ya pas match ya pas photo mais comparaison mo boye ezala loyal et puis oyo tokoya kocompare vie na biso wana na fali mpo na nini baconcert ezobetama nango awa baconcert ezobetama baconcert ya malonga nini ebetami na poto koleka ya fali toyoki concert mo ebetami na Londres 3 chansons à pamba au lieu de 13 chansons et puis na salle de fête fali lelo lobi libela na libela akotika kobeta na salle de fête te mais baconcert baobeta na salle de fête depuis abanda musique abeta na salle de fête te mais baconcert ya malonga te moko ezobetama na poto ale bozoya nango obata fali balobi boye jamais boyebi bato balobeli makambo wana s'il vous plaît bozongela bango fala mema ngambu te mpo apesa bango bavisa te fala mema ngambu te. Mais la plupart des concerts, il y a président Werrason, ils sont trop jeunes parce qu'il fallait. Mais oui! Il fallait tantine, mais oui! Tandis que le concert à Werra, et ça, on a concert. Mais ce qu'on a dit concert à Vienne Bisso, génération pénale ya ezaki te ezaki ba jeune. C'est que Spiritas azalaki, Warrior azalaki, Golo azalaki. Ba Warrior ba na problème na Vienne Bisso. Mais vie avani na et puis ngala ba na vie peki sa mwana mwasi wana. Parce que muto aluke lope ba problème na petit na yo ezaye. Tant azoya na plateau ko bungela fali. Alors biso pe ba oyo ba fou du roi to lingango te. Mais oui, ba gardien du temple. To lingango te. Parce que maramazo sala na atalanga na TV. C'est là zanga na point noir ça théâtre pas pour nous. Atalanga na TV. Oh, avec ma boki. Avec muta maboki ando ça théâtre pas pour nous. Oh. Kasi chasse le kopamba. Aye le la bunga ene ba koto akoti la zamba bazuye. Akomine pe o mwana maison mère. Ya ibi maison mère. Et pande bena maison mère. Aye bien ngoti. Donc ati on luke la vie ba problème, vie aza vie, ba vie ba sali, fali pe ay ko sala. Siko bino boya na TV te bunga la fali te tant que biso toza. Mais biso to respecter vie. Bino bo manquer fali, mais biso to sala be mission, to respecter vie. Et puis ba sala bongo ba ebini. Tangu to sala boy. Bayebi ba bureau obi ke orchestre au bureau na bango bayeba ni lokwa fali ya fali ezaki bayebi directeur edi badiata bayebi fiston coloqué bayebi ba bureau nyonso tona ba faire gagner la merveille bayebi ke oka ba na TV bomoni bino batu na bino nde bazo finga biso to kipaka ba bureau na bino te to finga ba bureau na bino te to lobaka makam na bino te fali pa pe makina ye. C'est ça, il fallait un permis. Sinon, ça fallait comment créer problème. Donc, on est sinon, ça fallait. Fallait poster. Il y a peuple congolais. Fallait poster et l'autre côté,
quelque part penga pe na lobaki on émission moko fallait ça na mawa ya bato baza ya est ya Bukavu mais bozo ya kaka bikamunini na fali asali bino nini mutazo poster te eloko te ye wana zane en route akene Cameroun kobeta concert ne privé asale la famille na mbongo asale la bana mbongo ya bino nini et puis baza ba ingrat na ba ingrat lelo so musique ebeta na poto ba repesa nani merci. Comment on a dit que congolais ce sont des ingrats? Ça a une minute de silence. Pour la Lumumba et musique. Lumumba musique c'est Fally Ipupa. Une minute de silence. Une minute de silence. Il faut en Fally. Donc, ok. Donc chaque musicien met la poto. Chaque musicien met la poto face à une minute de silence. Il y a Fally dans pour la Lumumba, mais il y a est. Mais oui, tu vas dans Mboko. Ba combattre ba pelisaka kuna na ngwa telema. Nana pelisaka. Mutu abova ndala la kuna zo finika dra munene. Bazo zongi sa musique na poto ya zola la zo finika dra munene. Vraiment, muninga souffrir hein. Voilà. Fallait nyokwami pona zongi sa musique oyo bino lelo après 14 ans mutu abova beta na concert na poto. Viens na biso de la forêt après combien des années? 14 ans. Mais ceux qui lelo ba beta na poto grâce à nani? Mais vous pas bandima ba ça la ngofani. Te bandima raté. Baza ba ingrat. Parce que ta ba combattant ba telemaka to mona muso a tchaka casino de Paris beta maka. Ba tcha ba concert beta maka. E beta maka. Muso so abofa tchaki casino de Paris. Saloyo fabricantake o lemba kotondisa. Ya na bangwa liboso ya mukolo. A tchaki casino de Paris. Abeta. Mais fallait abounder à Funditina préfet, Sambina préfet, fallait Sambina Mundele. Pour lelo, batumbino nous surtout ba ministère nous surtout le bo sangani fait sebi pola. Bo sangani pour bobundi sa fali. Eza fait sebi pola ba pola. Si ba ça la ba bi que fali numéro 1. C'est la toute première fois on a vu na so mon frère comme ko sangana wenge. C'est la toute première fois. Mais ça rassemble té. Té ba ça rassemble té. Ah, ce que là ça ni bango zanini. Kasi po ba bi que fala ça numéro 1. Fille wana maison mais tia solo ba bi que vient na ya numéro 1 té Fally muta numéro 1. Il faut toucher Fally. Mais lelo ba yako sangana. Moko aleka na émission ya Israël muto mabenga muninga faux chanter. Ayembaka te ex musicien ya bova nde muta ayembaka. Siko lelo bosangani ka po bobundisa Fally. Fally azo calculer binote. Fally aza niveau na binote. Do botika bo bimisa biso tende bagolo basalaka bafinga wera. Bayembela enzembu. Biso toza respect lokola papu na biso a respecta mikolo. To bona biso odile kene ko finga batu oyo ba fingi ba critiquer concert na bino. Boyebi bango. Baza ni ba warrior. Balongo la warrior. Ke ba warrior te. Ah, batu baye basala analyse ya ko critiquer clip ya papu. Mais ça peut être te baza ba warrior depuis bango mo pe balo bango, ngana za muta maison mère, ngana za muta quartier la te, ngana za moko na baza muta héritier. Voi ou fo balo bango te. Siko baza ba warrior what. Et là on ngana comprendre lelo, ba ministère biso ba silika po fallait même ba journaliste et poto. Po bango baza mitema mabe. Pokama kaka batu wana Fally apesa bango ba visa. Davido zo bwaka Fally. Dadio zo bwaka Fally. Papa mbabi mais Marius Moronga toza na Fally Ipupa azo bunda na ba ivoirien botika mutema mabe. Ezata na e. Ozo comprendre? Donc biloko wana o bango ba sala na to yebi yango bien koleka bango. Batika biloko wana ba sala wana bolobe la concert na bino. Fally a besoin libanga te, ba warrior ba besoin libanga te, bazana ni guerre entre na vie na biso. Donc batika biloko wana. Quelque part peut-être va parler porte-parole à so critiquer pas pour la biso. Mais et puis que peut créer problème entre Fally na wera. Et bon yo kanisi vie de la forêt, lo baka peut-être atali une vidéo en côté. Mabama loba o di la solo ba wana. Ce qui vient de la forêt mona o gangele makasi. Parce que ba créer le moins ça la raté. Fally Ipupa kenda kola na matanga ya ADT ya Kimpui. Wana faire ayemi ve jaloux. Ayate
Fali pour passer la mampata vidéo d'anniversaire, y compris na Wera. Ce qui n'a pas sur lelo, bimisi na vidéo à faire ça là, joyeux anniversaire à Wera en son eza. Tous a rappelé ba vrai. Tous a rappelé vrai. Donc fallait un problème na vie na yete. Ba tu ba luka ba problème ça ba odile. Et puis ba ka musanga, papi le presse atikali bon moment odile. Pour la mafinga. Ba tu ba lo ba moi bien. Botiki bango, bon mimi. Vous comprenez? Confusion. Alors, ngai, étant que les gens ont surnommé comme on a Wazalendo de Fali Poupa, Koko Wazalendo de Fali Poupa. Koya ko mekate to ko protéger. Te kaneza nango mais tant que to za poli le roi papu na biso. On m'a dit ko ngambu ya Fali to finga ate. Tu as relaxer la vérité. Mutu ko sabinote warrior moko azole la libanga te. O ba waki Fali pona nini? Mutu moko ayole la ngo. Ba ba lobe ngo zo engagé bango. C'est ça. Ils ont engagé bango. Mutu moko pété alobi ke wera yo moni place vient de la forêt alobi mabe pona Fali. Yo moni place Fali alobi mabe pona vient de la forêt. Mais ce sont des yaka ka nyengo ba oluka mama. Ba yaka. Ba yaka ba créer ba confusion. T'as là problème va créer. Moi ça voulait ma sur la télévision, j'ai ri compétence vraiment et défendre. Donc ce moment nazana yé, moi supporter. Batika ne kombo. Batika kombo Fali. Bolanda mutu batu basala ki analyse. Ya kolobake ba critiquer concert il y avait de la forêt. Bisoté. C'est que on dit en général. T'es en général t'as la bi batu ya Fali wana bata Fali nini. Et pourtant bato ba lobby, ce sont pas des warriors. OK. Ba mi benga ba journaliste. Ba mi benga ba journaliste, ba warrior te. Bomona yango na mboko oyo. Bomona nde ba critiquer bureau na biso, ba finga bureau na biso. Bureau nanu ya biso moko. Est-ce que ba warrior? Ce ba finga bureau soit disait pesa bango ba visa. Et bongo siko boni na wera. Kasi ba sala ka ba sala Fali pe na ba sala ngo wera. Ba sala ba Fali te, s'il vous plaît. Biso bata Fali ne biso ba warrior. Autre défendra Fali. Sambongo, Fali azo devoir ngelo côté. Ngane na devoir Fali promotion ko défendre. Ça bolingo to Maman, ngana bandola na Fali depuis quartier la tena veni Zamba. Na ma campagne pas maman mi. Mais pour ça comme wana otanga na ITCLM nini banini ngaliema. To biminchik to ke maki ba préparer ba événement kuna. Au spectacle ba préparer na veni Zamba na ma campagne. Voilà. Alors, ceux qui mutu alingi mutu za alingi mutu libela. Donc ça te que bino boya fallait a permis, fallait solo bané le côté. Parce que bimisa fallait impoli le roi ba ministère bino ba manka bino. Fallait que l'on manquait viete. Vie monter fallait manquer. Pour tout le monde a céléo. A manka wera ya kotumba, ya kotokisa, ya koyita, ya mai céléo. A manka wera ya kotumba, ya kotokisa, ya koyita, ya mai, ya musaka. Likolo pe ekwea te. Kasi baba balingi bongo. Siko Fali alingane bosoto wana te. Fali eko lakse ba ministère ke botika ko finga ba leader na no place bozo uta. Tanga lobaki mise en disponibilité. Respect na mutu abimisi yo. Et lelo to monaka ngo. Mais lelo bango mo ba olinga bazongi sa comportement oyo. C'est pas bien. To olinga ngo te. Mais parce que bato ba finga pas so utu zo finga. Oza pena na bana za parents faut éduquer ba no pe bien. Bango humanisme c'est ba na humanisme te musisa sonne c'est katana bango. Bango ba na humanisme te. Bango musisa sonne katana. O vandi pe na kiti. Mwana mwasi ozo ba ke fala za na crise à musique. Tant yo ba fala za na crise à musique. Bon to chesko fala ngo ye. Wera ye. Tant na ba ke fala bimisi mede wera bimisa et comme manquement. Fala bimisi date d'anniversaire wera bimisa et comme manquement. On dit d'ailleurs mon concert à Ouera Sénégal. À mon d'ailleurs concert à Ouera ya Tchad. Mon c'est là dans sa tête pas pour nous. Na point noir. On s'en monte. So Fali azana makambu oyo batu ba moni boy. Patika biloko ya tolingi biloko ya en tout cas. Biso to banga bureau na biso atane na osala émission boy. Ezala awa la chaîne ote. Ezala na chaîne mususu. To banga bureau na biso to respecta po biso to abata mafinga. Voilà. To vandi to c'est la papa cha ba date. To la kisa mukili. Que biso to osala promotion ya Fali. Mais là comme si ba tu m'as dit que c'était de France mais ça l'est. Bon.
bato mosusu baondima leti namoni ape bolinga otanga bakombo te natangaka kombo Ken Piana asali batéâtre na ye ofali soka beti Stade de France natiki kosala chronique fali soka beti Stade de France yoro bokopera bamituka akosala nini akoteka mutuka na ye tomonaka maka uza yaka fali so atondisi stade akosani atika mutakala komidiembika amidiembika kofula bango te fo tofula bango tolakisa bango ke bazaka eloko te donc bayebala bakata balai awa fala kotondisa Stade Martyr te fali na boye et puis fala bundeli ka miziki ya nini te na nini na poto te fala bundeli tina Stade Martyr bato bakoma kobanga ngo na bapaster bakoma kobanga Stade Martyr kasi yango nalobi te fala azongisi tina Stade Martyr azongisi ka miziki na poto te na Stade Martyr azongisa ngo po na bapaster yo mona maikala mba abetaka afa fali Moïse Mbi abetaka afa fali fali mutu abeti yango alongoli bato somo mais oui dozo comprendre donc fala azongisi miziki na poto azongisi Stade Martyr sikoyo mutu abongo yebisa ngai fala kobeta Stade de France 2025 fala azobeta Stade de France nga kutu nalobi boso fala beta Stade Martyr te fere alinga beta te wenge mpe bayebaka déjà ke fale azalaki na programme ya Stade Martyr yango bayaka kotya basangani bango nyonso bitoto baya kobeta bayebaka programme wana bitoto basangani bango nyonso baye kobeta ozo comprendre donc mais lelo Stade de France afali omona eloko esala bango mpasi ya fali pupa lelo azobeta Stade de France parmi bamusicien oyo Congo ezwa banda 1960 nanu abeta na Stade de France te congolais avanda na Kinshasa amona nde batumba poso na dendo akokebeta na Stade de France fali lelo aza guide ya bagims abeta baovo Wembley liboso bagims abeta Paris la Défense liboso ya gims mais gims akola na poto donc cela veut dire bolanda bamaloba oyo bajournaliste oyo bayaka koluka banombre de vie te problème ezali bayebi ke fali alesaka internet bazodéclare date wana mpo basala promotion mpo bachaine etalama bazatala nayebi biso bajournaliste ya Saint-Denis bagolwa baza na posa Stade de France koleka na biso bawario bango balanda makambo na bango te bango kaka ya fali bango mpe balanda fali ye moko aloba aigle ye moko aloba nalesaka internet avandi kimia eza te yozomona olobela lider mo baza na 10 concert na poto te yebisanga lelo bawario omoni wario ata uti ndako abina bandolobela fali adaye na matière wario otanga 10 concert afali na poto akangi ata miso mais yebisa bafanatique ya musicien local tanga miso tanga baconcert ya bamusicien ya mino 10 ya poto mais abeti c'est le calendrier na ye oui c'est le calendrier mais c'est bobo mape musique bobo beta musique na poto te wana ce yaka okoma bongo tout est vanité voilà je recommande tout pas couper la mingi était awa en 2026 parce que au matin dans 2025 awa fallu déjà à ba comme ça 2026 2027 avant que il y a papa qui n'a déjà bon encore ça peut être de carrière fallait préparer 2026 peut être de carrière d'abord nga loba une émission na nga moboé na meka ko vérifier bien na ba musicien nyonso ya Afrique peut-être na ya monde musicien o aza na 47 ans azo maintenir succès na ye kaka amona c'est comme si on ezaka fali so ke na Gabon musicien gabonais c'est 47 ans asa succès azaki na Côte d'Ivoire azati bala mike kutu ya fali ba na C la succès si là. Mais Fally Lelo, il est le seul artiste et musicien africain à 47 ans, beauté, musique à danger. Comment on a interviewé à Bouna Boité? Babine Yosa Lelo, premier en Afrique, habité Fally de 2006 à 2025. Aza Nyama. Oh, c'est le Aloba, Fally Aza Nyak. Fally Aza la maîtrise à podium. Moi, le Stade de France, Fally Okin. Et
ma formalité ça tellement 2 fois atema da 2 fois ba bengi sa wera ba bengi sa fali faire azaka wa o ba otanga ba ba kombo o batangi ye na concert azalaka wapi ba bengi si wera ba bengi si fali donc fali to le kala podium na Stade de France abada loko 3e fois tika ya ye moko na orchestre invitation ya Kassav vous comprenez ana expérience wana donc fali pour pas 20 ans na ye ya musique et ça 20 ans moko boye de génération en génération donc azana succès et puis nga na zo biso lelo musicien congolais oyo azo comprendre makambo te akoyina fali aoyina ni oyo azo comprendre que fali aza numéro 1 aoyina fali parce que ya sadi loko tatika na ye musicien oyo ba ba comprendre yo monte fait na so wase ko ba comprendre ba fait na so wase ko ba buka na te ba bien ata la libala no so linge be ba benga fali bonga mbala moko ba fait na so ba ready ya misi ayebi bolamu afali basali ya nzambe lokwa ba José Nzita bayebi makambo falaza fali d'abord aza na mutu ya bolingo azosalisa bato lelo este na tobetela ngo to lelo bandeko na biso este yango ya baza wana nani atindi aide nani atindi aide soki fali te fali ake na NBA oyoki message na ye oyoki message na ye mpo na mboka voilà fala kende kutu abeta banini aloba makambo na ye moko basoutenir ye par activité aza na mais premièrement apesi na mama mboka epuis alobi makambo mosusu soki ezalaki baministère mosusu ndenge ayaki na NBA wana mama Denise tayela biso likambo ake eloba message ya bongo ake eloba mpe obosomelanga mituka na mamapango na mituka te mais fala atala intérêt na ye te atala intérêt ya mboka alobeli mboka fali pupa ozomona mais alingaki so ezalaki baministère mosusu alingaki atala intérêt na ye alobeli makambo na ye mais fali oyo azobundela mboka ale bino babano boye bayakayaka lokola babiso oyo bozoya bobungele c'est pas gentil vraiment formule 7 album na biso ekelete ba 2 ans ezovimba ka lever 9 millions sur Spotify wana ifo oyebisa odile formule 7 eya na terrain fali aza na crise ya musique formule 7 eya na terrain quel est cet album oyo eza koleka formule 7 obi formule 7 ekoti bato combien bastudio bazongi babandeli baoyembaka mede te baoyembaka 207 ekanga bango tia baoyembango te taka basala René Libata René Soso Pende me bakreele René Libata bokomisi muta mukongo bokomisi ana mongo likola kotriche non bakongo kutu basilika nazala na bakongo basilika ahonore biso take honore ekolo mosusu ndenge nini pourtant fali aza honore ekolo na ye donc lelo fali aza et puis elo mona biso fali aza musicien en succès aza musicien actualité te musicien en succès formule 7 eza na terrain bar feti soko okei fali sikoyo bamusicien biso baozelaka soko atie date nde ayokani formule 7 meilleur album bamusicien congolais so batie date nde bayokani luka bango na terrain baalbum nécropole ezala su te na terrain ekenda mais formule 7 lelo ezali album oyo ezwi disque d'or depuis 1960 snap ekokisi 100 ans bauta ofete 100 anniversaire na bango mais bavie lokwa bandeki kose documente te balobi o série na biso esalaka te ok snap Johnny Hallyday azwi disque d'or premier disque d'or na 1974 Michael Jackson premier disque d'or na 1979 sikoyo oyebisanga o série na bino ezalaka te wana eza biloko baproducteur ezalaki mpe à la page yango moni mpe papa ayaka nango mais atala abi te lokola oyo ezalaki ya lokuta botika nataka ezela bino ya solo biso tozela Stade de France fali pupa otyela biso Stade de France famille nanga bolinga te na oke Stade de France atala posa nguba atala mpo na biso akanta otekango narata komba lina forema nazala te 1974 nazala te fali mpe azalaka te biso mbale tozalaka te siko Stade de France afali ya ye moko nga naratango ate wana so lupango aka etekama tokabolango kaka date ezoya nango
baza déjà prêt pour na stade de France. Date ezoya nango. Fallait asala biloko makambo na ye mpona kosepelisa bawario na bato oyo bazoba bango banyokola bango na musique boya bosepela. Stade de France ezali fête ya musique ya monde. Nayebi so kanga date lelo na Stade de France makambo komona. O bato tout balobaki na bayini balobaki totikela mutu eza tanga. Do baoloba bango. Pas ba Stade de France to yango baoloba de bato. Yo moni te ba mise ba créer ba date. Ka Stade de France. Bazo créer ba date o esika boye. O na kobeta boye. Stade de France ezoya. Voilà. Donc Fally Ipupa en route, je crois bien Kalaming ta ko mané Cameroun na ba directeur et di ba data. Ba beta concert privé azo Chiko na e. Après on imagine déjà concert en Que biso privé na biso. L'autre est là où to beta privé. Oui que l'autre est là où to beta concert privé. Non. Muta bon vente. Et so où to beta concert. Ce qu'on a pas été nanya film ka mwana mobali wana. Mais quand on dit privé, image on dirait ba lamba nzungu moi ba koni. Image milinga boyena boye. Bon habité c'est des amateurs. Donc concert privé et là ça rappelle aux concert privé. OK. Fallait beta concert privé na Point Noir. Comme ils sont allés na Brazzaville on danse les points beta na Radisson Hotel. OK, ouais non. A beta na Point Noir na émission souka na concert privé. Bon honoré pe ba concert privé. Concert privé image nango na photo nango mabelo kwa ba tumba bakoni. Ah ya. Ata bino yango photo ngwa modèle ni na milinga. Et puis na tala na likambwa. Trophée ba pesi mutu wana Côte d'Ivoire. Obeza trophée. L'homme le plus sexy na soirée wana. Obeta na Google que ta trophée wana. Abimi l'homme le plus sexy. Donc tu peux pas commencer postango, beaucoup sepela, ngabi ongo, mwana mama zui trophée, akomo zonga. Na kolandela bo trophée à l'homme le plus sexy. Yeli sanga. Mutu abimi ake ko représenter mboka abimi l'homme le plus sexy. Sexy ngala taki ndenge nini? Mais quand même à ça mboka. Oui, à ça mboka, mais wana za ko police à Congo. Et là t'es loin. Fallait pas. Yeah. Imagine on a tellement ba pese trophée on dit milinga nge ba lamba na bakoni. Ke bati ba nina ne bima ba ko ba famille. Na limite A70 eko sala image wana. Téléphone A70 eko sala image wana. Baza manto sa biente. Amateur. Na pesi Manix raison. Baba loko. Imaginez le concert à Papou, concert privé. Non, concert privé, en tout cas, on a waouh parce que Fally Ipupa beta biloko toujours à waouh. Na Côte d'Ivoire, on a en tout cas les Camerounais ba OCP là parce que kuna pezaka mboka ya français na anglais. Cameroun les a deux parties. Et puis les musiciens les plus consommés na Cameroun les a Fally. Na kati ya Cameroun. Tout nani na province mona Luanda baba Fally bungisa mikanda za américain. Abungisa mikanda na Congo. Asa barasta ba. Te balabi aza américain. Bandimate kaza congolais. Kwani? Kasi yo so mona muta 47 bote bongo. Oso mona ya mukolo kuta zo meka zo kata basuki. Atie na ligne. Donc c'est ça. Ok. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Et puis, tu as quelques mots à dire, message pour la relancer. Donc, quelques mots, on a koloba. S'il vous plaît, bandeko nangai, Fally Ipupa azaka na problème na vie na Noël té. Azalaka na problème té. Alobi pe mabe moko té, vie pa alobi mabe moko té. S'il vous plaît, moi si oyo, yo moni ko va na plateau, pour ya ko diminuer Fally azo bela. Donc, bino surtout na ba omsoza na Dubai wana boaka ndenge moko. Tellement que Fally lesaka bino na internet yango oloba ke Fally azobela. Fally azobela te preuve na kendaki na NBA kuna na New York. Ouais, na États-Unis. Siko kobela ngo azobela ya wapi. So ibo ngbo beli se ya butu au nom de Jésus. Et rozongela nde bino. Alors, s'il vous plaît tomitosa. Fally azana ba fani na ya sala mukili na e. Et puis Fally Ipupa azali artiste oyo le plus populaire na Congo te na Afrique. Parce que so tali ba fanatique ya Burna Boy na bi ba kombo na bango te.
Mais les fanatiques à Bunaboy, il y a des warriors au Congo là-bas. C'est la Fali. C'est ça. Fallait respecter les fanatiques. Comme famille, comme famille. Les tingana za kota papa Faustin. Donc comme famille naie. Donc cela veut dire s'il vous plaît, maman lobela batu oyo ba critica qui concert à vie. Kolo bazape ba warrior té. Donc lobela bango. Donc on a quoi lobela. En tout cas bambote belé na bureau na biso en tout cas depuis au côté 2025 na félicité bino. Eza bureau oyo fallait za star asala na ba bureau lelo ba koko dilaso opéra baza ba star ba mettre ben 52 balondo ma alors star papa Edi Badiata asala ba nekutu ba intervité mais star à l'équipe leader rebelle à l'équipe na album papa Edi bureau ya Fali et l'équipe a combo ya album ba ministère congolais même na so bisa ba ejiki tenge Pamano Lubaki Vanessa baleki balbum abatu obebili bimiao leti papa edi yemono la leki na album ya ba misene na kombo ometa sala ka vidéo moko basala ngo 3000 analyse est-ce que l'album na ba basala ba analyse ko ne basala ka vidéo papa edi ya fisto coloqué aleki ka émission moko basala la ko ba analyse fallait za star na ba bureau de ba star naebisio ngai kuto taka mama nsolisanga bandaka lolobelaka Fali te mpo na nini mama na nga abi bandaka lolobela Fali te mpo mwana nga na moni ochange okomi mystique omova na limete na quartier présidentiel na 7e étage sans Fali non merci beaucoup na fego la merveille motema ya Irène Bompeti maman Jeannette Bompeti bambote no belé sœur nanga Chantal Bomolonga yo na catalogue plus pour baki fona yaka nazala na maman na biso c'est meki national maana na boduga tozana ye parce que le 5 peut René Soso Pembe le 23 et là on a monté $5 na bi le 5 la 16h30 pour René Soso Pembe boya la catalogue na ba warrior boya to ya babino si enseignement 193 dimanche le 23 à 16h, na catalogue plus chez la Boduga et dans la bien boya, nous sommes bien, nous pas $5. En tout cas, bambote de na pesa ki, en tout cas, tout bolinga Fali poupa, bo comprendre biso, toza batu, toki ko ya ko bungela ba viete mais batika ko bungela Fali. Donc c'est ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez vraiment ébellé partout à Kolanda. Émission la biso, rubrique la nouveau lingaming parce que bien de partout et nana bola to se plaindre au sac émission. Voilà, merci beaucoup. On a pris lingabne à trop et puis merci à tout vos souhaiteurs ba joyeux anniversaire ensemble à Pambola Bino. Tous avec on a géré Cobetox. Sinalaba qui n'est bandeli émission nanga s'il s'agit à Koloba to Koloba. Parce que trop c'est trop, surtout le bon parce que donc et ça dit bien que vous avez obligé à répondre à Koloba. Voilà, merci à tout le monde. Trop. Là, je dis merci à toi, Cascasserie Capoison, notre partenaire officiel, Rodrigue Matin, le prix Nobel de la joie. Il y a Fiston Bochoua, et merci pour tout, papa. Et puis, sans oublier, B52 Balondo Yama. Alors, merci beaucoup. Donc, vous s'abonner massivement sur la Bodouga Télévision. Et puis, la bureau mobile, Fali, pour papa Edi Badiata, Manon Lubaki, et Chiki Ting. Vous êtes tellement ébellé. Bah, nous passons aux alliés. Et puis, retrouvez-nous la prochaine. Bye.